Est-ce que Thomson au tchak on peut faire ça moment soukal ou comment? Oui. Thomson, moni biso ko benya mazambe za maso moi to. Ko na bisa. Kamera ya ko na bisa za ndeni. Ko na bisa za mtiso na mbiblo. Mwana njunga tebo. So ba bon kwani. Na teri bino na potela mama na. Oyo mpenga ima akomba. Moto ya lamba kalia kama amute. Oui, na ebité na minute to komi na niveau ni Marie-Jeanne. On a cette kitty. On a kitty boy. Oui. Chesco mafuta, OK. Comment la benda donc makambo masukai. Babilu soko de Tata na ngali kinjai. Indie. Boka na ngai basoko na libinjai. Ya. Déjà invité na biso déjà babandi koya. On a déjà papa maswa kazawa. Toye olia, na ya bona. Maliwa nyongeza awa. Angola bata bono était ni en rouge animateur à fabriquer ça au Angola. Bota confinement. Où ça là? Quelle est l'idée? Et Lubu. Alors on est côté théâtre Bernard Diamaye la cause Jaco. Finga ito finga na o, finga ito finga ni o. Finga ito finga na o, finga ito finga na o. Lukanga ito lukana o, lukanga ito lukana o. Marie-Jeanne yo lobaki ozolamba pondu toyebi te pondu no a tozomona na batomate c'est que ozotia lisusu pondu na batomate bendeni d'accord. Marie-Jeanne Bololé ah tozomona déjà Marie-Jeanne Bololé aza na wenze azosala basha na ye donc ndenge lelo azolambela biso ilubu ilubu na biso ya lelo tozolia loboko ya Marie-Jeanne Bololé. Donc Marie-Jeanne Bololé boyokaka awa toza na wenze tozotalaka ndenge azolamba ndimo bomona azopona biloko na ye azosala basha na ye biloko ya kotia na pondu na ye. Ah ok. Mais il faut pesa biso pe bakombo nango ti. Na sombi poivron bo na ola sabato. Ke makaya bo bakani ga kate. Na na sabato système suso basala makaya. Ok. Moto vraiment tara Marie-Jeanne a la mondonge donc c'est que c'est ruinda vraiment. Ah zo sombara épices na e. Afin de moment Jilov
pesa makambo ozwa makambo neti na film. Oui, fidèle internaute, donc toza annoncer bino que lelo toza na Marie-Jeanne Bololé. Donc Marie-Jeanne Bololé suka na Ilubu. Donc ta rende to ma vitesse na makambo Ilubu. Balobi que bazui wapi donc nulle part ailleurs kaka na Récit TV chaîne ya Walt. Donc Marie-Jeanne Bololé tozo tala alambeli biso ni abongiseli biso nini na Ilubu ya lelo. Est-ce que ebi kolamba est-ce que toko sepela. Donc vous allez toujours brancher, vous allez toujours côté la carte a reçu TV. Un grand merci à notre maman Christa Pelewe, la patronne pourquoi pas papa Bruno Motonanzambe. Donc nous avons reçu Walt Chikwenta charge. Vous allez avoir déjà Marie-Jeanne Bololé, vous pesa makambo pesa bol, vous bol avec Marie-Jeanne Bololé. Un grand merci à mon caméraman Christian Malou, balobi qu'elle est noire. Pourquoi pas ma tante Anne-Marie Moma. Depuis Canada et tonton Arma Kayolo, tantine Frida Erika, le Bangonde Makambo, vraiment, un grand merci Nabil, un grand merci à tout. Vous s'abonner à Kata Récit TV, pourquoi pas Samimbo Mamobimba, donc nous avons vraiment un spécial Marie-Jeanne Bololé. Oui, merci beaucoup. Ici, on pose déjà Marie-Jeanne, donc on a déjà la maille. Ok. Oh, mbisi na watana pundu ya limbondo. Eza pa kwanga kulela mango. So. Tamsana biso tobotana na kata pundu ya limbondo. Ok, tu évites pour le Limbondo aux Olambela biso na ndenge nini vraiment. Na éviter pour me expliquer biso d'abord Marie-Jeanne Bololé azareko lonini. Marie-Jeanne Bololé banda makambo ndenge nini pe luko lela zoke na ndenge nini. Ba tuna ça va dire que Marie-Jeanne Bololé aza on comprendre biso place eza mamu ni. C'est pas ça. Ba tu va dire que Marie-Jeanne Bololé aza mongala. Marie-Jeanne Bololé ba makasi ya. Mais elle a quand même moi ça quand on a fait entendre le mot cité. Donc la vote. C'est bon oui ganga. Ah tu. Oui petit. La lembi. Non pe nga petit non ko so nga petit. C'est comme ça ko so les habits pour na. Tout le monde que la nga kaisi c'est malé kazana. Marie-Jeanne nous tous ces bwende nous olambela ba. Et puis que dans l'amba on a fait les photos. On délète du matin quoi. Ça va toi. Hein? Il faut oui baka fourmi et puis que na moi sur le baka moi ni toi ba tout mon akina. Mutu ayeba kwa ça. Même en toi sous na bon mutu penza ba que non. Tant on le bana se contrôler. Aussi pèse en ningate. Oui bi ma pété. Pour sous na mayele makambo tondo ça on a boine. Voilà ma semblable. Qui sont pas bas. Ok, merci beaucoup Marie-Jeanne pour éviter la mingi puis baza ba artiste quoi bino ba la montée. Éviter yo vidéo pour lamba wala tout ça comme ça. Na mani ki nanga régime de façon. Fana Ok, merci beaucoup Marie-Jeanne. Tu évites de l'eau aux Olambela, puisque ça, il y a école, il y a mboka, aux Olambela, puisque il y a mbondo, il y a biso ya Kinshasa. Bon, on a Zolamba, na ebiti so que ça mboka mais. Na Zolamba dingue. Doudou. Na Zolamba vraiment mbondo dingue biso banda Zolamba. Pour dès les bases d'âge, na mwande ba pour le Zolamba.
nde bamwasi bazolamba naolamba nde biyeka balakisanga. Ok, sikoyo na ndenge ozolamba nde balakisi okoki koexplike biso na ndenge ozolambela yango. Pardon, natia makala. Ok. Oui, l'ambiance continue avec Marie-Jeanne Bololé, lelo tozolia limbondo oyo uti boko ya Marie-Jeanne. Donc tozotala nalobaki ne bandela. Est-ce que Marie-Jeanne ayebi kolamba? Est-ce que alambaka kitoko? Parce que toyebaka baartiste bazalaka na temps ya kolamba te. Lelo biso tokani Marie-Jeanne Bololé, donc asalela biso limbondo. Tolia loboko ya mama Marie-Jeanne. Donc amema biso ozomema biso L'Équateur. Ah mais on est l'Équateur. Mais si on a fait un mois lourd, on va pas y oui ça. Bapeti nanga bapeti nanga ya. Bapeti nanga ibana nanga ibasiri nanga ibasusu nanga ngai na kumbi bino ben Équateur. En tout cas. Mais babo ya na bino et ali tempo ana jo pisa polo po bino po jo akora. Amen. Ba oyo balaka te Marie-Jeanne merci bonne lugo la kisi biso obakisi ngai implici yango na jo bakisa kaka mpo ulambo ezami kaka tano akamona te ngai na saka frites ngai na saka burger kasi biloko boka mpe foyeba kusala yango mpo ngai namona mondele mpe aye epai na biso asenga obebonda limbondo soki oyebi te eza mpasi ngai naza mosa mondele akokenda limbondo wapi mondele soki ayei na kisasa lukaka bepesa ngai ponda ya limbondo pesa ngai ponda ya mosaka oyo etikali nasala bino ponda ya mosaka liwa jo osaka onolanga nkomelaki wana ejanga mungu wana nsima tobombi yango kasi oyo lelo limbondo kolakisa bino mpe ndenge basalaka makaya. Ok, merci beaucoup pour nous boyoki Marie-Jeanne Bololé balobi ka memi biso na ki Marie-Jeanne bat bakanza papa. Mais azana e donc na bengena to bengo jeune fille be jeune maman. Jeune maman. En tout cas. En tout cas ngande ka maman na isa do benga jeune maman pour kabati babu. Chiffre yango yo benda ngogango yango yo mbulango yango yo yango yo balobi mbula epusani yo yango yo donc yobombaka na yo kasi biso mbula ezopuchana Marie-Jeanne yakoleka koya yakoleka moto osimbi mai yebika mambonde okofrika kolamba mpona limbondo mpona na profite na bakonda limbondo parce que et puis naza komana bacopine nanga lokola balele alife se Champs-Élysées mosa pembe azala na poto meyani bakonda limbondo ozo comprendre Chanel Malonda bacopine ye mpenza sa Marie-Jeanne limbondo kaka comprendre c'est bon hein merci beaucoup bébé yango moni olambaka mpo bafati omona mpe na bacommentaire ti lambela biso limbondo mosusu mpo mona tie na commentaire te mabengi yo Marie-Jeanne mponi olambela oui nayebi te mama Marie-Jeanne na biso tokomi wapi kasi na eloko na biso lelo niveau nini tokomeli azotia moni ma ya moto ma ya moto babolango nzambe atali ma ya moto sikoyo nazotia bicarbonate nazotia bicarbonate nazotia bicarbonate na mai okotia pondu na biso ata ozotia bicarbonate faut toujours ocalcule ocalcule mpo eloko nyonso elika bitexi ene eloko nyonso eleki ekomaka mabe omoni otiango na bonya omoni ekoki te donc babakisaka bango mpe bicarbonate yo mona tiki mosusu oza sirke na wana moko otie okoka oyo ekoka te nazotala mpona plaisir apondu na biso wana otie bicarbonate ya monene mpo nasaleli bicarbonate kaka oyo pondu na yo oyo eza deja na bepice na kati okoma pondu eza na nyonso eza na bepice na pilipili ya mobesu te donc tout atango deja na pilipili ya mobesu tout atango deja na pilipili ya mobesu
tozomona kaka ndenge mama Marie-Jeanne azosala pondu ya limbondo donc recette ya lelo elubu ya lelo eza ya pondu limbondo donc yango nde tozolanda tozotala limbondo soki eza libongana opema ebele te po bicarbonade ebotaka mai ande bazaki wana l'épice mpe ezala na mai donc limbondo esinga te ezala mwa mai mo moke ntango kotoka misala esi mai ebele oyo omoi bicarbonade ezalaka osimbi yango motango okangi yango mwa esi okangi te oyoka mabonase yango natala ndenge etoka moke mpona omona esenga ndenge abatisa susu na bainvité na yo tozomona pondu yango ekokoka bango nyonso ebimba kobendeni limbondo te omona yango boye kandi ozomona boye limbondo elambamaka mpenza mingimingi te ponda mafuta nde elambamaka ebele limbondo ka nde nalambi omona mpe bato bakolia merci vraiment maman Marie-Jeanne oza na yo kaka awa donc mouvement nyonso ozosala lelo biso toza na yo nyonso moto ozosala Réussite TV aza na yo na bato bazolanda yo conseil na yo ndenge nini po tosala eza tolakisaka bato ndenge ya kolamba donc nayebi te take na mitu oza mais presque ozolakisa biso ndenge ya kolamba nayebi te tozokende na yo c'est la conseil kaka question nyonso azolamba efeza pose eza kaka te po ofolambela mobali obolemba mopaya non meme yo moko ntango ozolamba folamba lese na mayele nyonso po eza biloko kolia ata kisa otongola mpo ozangoka mayele bongo biloko ekotani monoko na yo ok Marie-Jeanne Bololé toyebi te limbondo na biso lelo tozoli yango na kwanga na fufu na loso mpe na ninginadi nde eza na kwanga ezali nasimoni kwanga yango oyo nasombaki mpo eza na bato mosusu balingaka kwanga neti nga kopana nde limbondo na kwanga parce que nakopala na popola konseka donc badibanga olamba loso olamba kwanga neti soki bato ya loso baza sikoyo balinga olia limbondo na loso elali elali sikoyo na ntongo donc sikoyo na loso eza kitoko makasi eza kitoko tozodécouvrir na bino recette ya limbondo oyo ya elubu ya lelo ya Marie-Jeanne Bololé bozala toujours branché mpe bozala toujours scotché balobi ke Patrick Epete Bilamba boss quoi ya Patrick Epete Bilamba motambango quoi pourquoi pas Patrick Sapio mon ami le métier quoi ya yo yango wana grand merci encore Yaya Vena Weston depuis Paris quoi grand merci à vous pourquoi pas Patrick Kapangala Patrick Kapangala talaka bango ne bato basala ngati bazopesa makambo po tozwa makambo quoi donc bango ne makambo Patrick Kapangala za bana Paris Patrick Kapangala za ne awa leke général des femmes général ga ya biso lega jene pour na biki bakonzi bana bango sikoyo ya biso ezaka général des fois quoi vraiment po yende mukakama masolo bakonzi mpe topesi bango mbote po sans bango mako merci beaucoup ana minute Marie-Jeanne akomi na moment oyo azosala Thomson na ye po atiela biso na pondu ya limbondo nosala Thomson po en tout cas bato mosusu bazala so atieka Thomson na otia lisusu bon eza ndenge ya bato bato mosusu eza tribu na bango omona bamosusu otia na bango mpe Thomson balambi kaka pondu bongo mpo namona yo oza mongulu bati ngana moto abandundu moke mpangi moke moto abandundu 100% mpona neti eza bamosusu omona obenga motu banana nde lubana modele na yo ngana aza na ngai donc yo oza sikoyo barace mona bamaske lumière vraiment nasati ye mpe aza Congo mais azali molokwa molumba même Bernard Caval
motema na bien mwanga Marie-Jeanne Bololé bandeko na bino mingi baartiste basejour na prote na kolamba bana bango kolamba ezala neti azolekisa ntango mpe bamingi mpe bayebi kolamba te take yo déjà mama ozosala biso conseil na yokozala mwana ndeko makasi na mwasi oyo ayebi kolamba te likambo nango esenga fokomakisa eza mwasi oyo ayebi kolamba te namona yango eza mpasi eza mpe soni oyebi olamba te eza basi mosusu omona alambaka te mosani kaka kotinda bio na restaurant mona biso abengaka motu mo balambela ye kokolinga olambi boye baomona mpenzake yo moko kwa olambaki osimbi loboko na yo moko ezosala mosala voilà eza te ke loko okendaka batournage oza oyeba kolamba te nono eza bien te so toa mindele te toa bato mwini toa babantu oza comprendre chéri na wapo azala besoin mokomosu avandi boatala yo bovandi bino baefarafara atala yo ndenge ozolamba opesanga top na ngai parce que biso tozolia tozosala mosala tozomela vraiment déjà yambinga na mwa jus na biso tozomela na bacameraman tomelaka déjà on voit ensemble on mange au bois quoi. On mange au bois quoi. Donc chez nous à Récit tu vis, il n'y a pas de déception. Il n'y a pas de déception. Les caras toujours chicotes. Des gars, on est raté. Kasiko ande bakisa mo mayele so dai kina la mbisa maya na ngana kwa kila mo bière en tout cas otie bière na mbisa maya oui na mbisa maya ezala yene mbo ka mbisa maya ezala soso ezala viande quand j'étais bloqué zela yango ezala bongo bloqué mwanda ezala viande na olamba boye na timwa moko na omele sala bien ozuma bien ndambo kwa kina kati na ndo mona ngo depuis ba mama le kasi mama nga vraiment melane bien te mama nga mela bien wala ba o baba ni tel mère c'est pas français ne sabino ne sabino français ne passe ne sabino le système anada na lobaka na nga yango mais baba ka tel mère tel fille mais maman biso azala jamais bongo po ya mela bien te. Ok, merci beaucoup Marie-Jeanne tokolo koyeba toza ana ndaku koyeba peke Marie-Jeanne aza na bana vine elekaka ndenge nini naza na mwana nga nalakisi yo mafini te aya tomona ye bandeko mpe bamona Claudia bato mosusu baza so présente mwana boyo Marie-Jeanne Bololé esali bazwi yango batiami na bapage na bango yango mona ngabomba mwana ngami Claudia elle est où Claudia pas qui m'a télévision vraiment te akimate ifa yebaka ke mwana star bape bayebaka po bato suka problème wana boyelo na bandenge balobelaka yazalaka so amoni yo bandika babilo na wana oprésenta batalinga te. Oui, Marie-Jeanne aza maman, aza na fille unique na ye, elle s'appelle Claudia, mais on va le voir. Claudia Luzitu. Ok, Claudia Luzitu. Claudia Luzitu. Nous avons famille Bofaya, famille Bekanga, on a côté maman, famille Bofaya. Donc comme la famille Luzitu t'es pas. Ok, merci beaucoup, un grand merci à la femme, c'est l'homme mon cœur. Moi ça Pembe, je te salue de loin, yo mo miebi. Yuka totanga rombote quoi. Ngapé sali na l'homme c'est l'homme mon cœur hein. L'homme c'est l'homme le cœur de Marie-Jeanne Bololé et Émilie Bofaya. Bébé je t'aime. En tout cas. Je t'aime. Ok, Asa Petala. Azali koka na mukili pas plus dans Ah vraiment un grand merci à lui balobi ke motema ya Maman Marie-Jeanne Bololé. Baby te ba pe komanda kuko parce que tozo ki na Marie-Jeanne Bololé ta ke toza pana. Komanda kunde. Kombo na ngoma ya ndako ko. Poto bi Marie-Jeanne Bololé za komba scène. Émilie Bofaya. Émilie Bofaya. Nadia Nzuza yebi o bango le kwa tinda mo code na ba Beverly Nzuzi.
Donc bayebi vraiment kombo na mboka ba Fifi Bolili Minouche bayebi ke Emily Bofaya wana penda kombo za pa na carte électeur quoi. OK. Mais ba tuka pona ko moderniser on ndambo kwa mama Emily. Ngama binga ngai Emily quoi. Ndio nembo ya zana. Mwata mokonzi. Ndio ngapa penda Emily. OK. Nembo yo. C'est madame le na kaka. Marie-Jeanne tu peux pouvoir bali théâtre na mbula nini pe bali théâtre pa nani. Mais émission na mo lobata c'est ça. Bon, on a banda théâtre Papa Joe. Papa Joe Belle-Fille, roi de Moussoutou. Papa Joe Belle-Fille, hein, dans le groupe Les Champions. OK. Après, na yeko théâtre, il y a des faits, Papa Ngobila. Et on a payé $1 tu manga bambote, on a baneko théâtre, Kojak bambote belé contre 1000 en Afrique du Sud. Donc bana yeko théâtre nyonso baza partout ba gros bisous bambote na bino malgré Papa Ngobila kufa mais tout ça ma groupe WhatsApp na biso monde na banda ba chaîne na bonasi. On peut en soutenir de loin et de près pour la chaîne Marie-Jeanne Bololé TV. Ah, par la mingité hein. Après on a Papa Ngobila Koufi na yeko nazaki swap na groupe Elonga. Groupe Elonga après figure de star ya leader à Pembe président Batista. Dans siko nazana nakana banjondi. Parce que total na nyonso na leader nino pina o santa ka bimiso koko malelo Marie-Jeanne Bololé o za. Président Batista. Pièce ne va ça comme Marie-Jeanne Bololé. Oui bien. Il est en fan na été. Non papa. En tout cas, président Batista leader à Pembe moi na maman Charlotte Nzuki. Donc on est salarié le président Batista. On a ba fitol. Ba fitol ba leki. On demande na les relations avec le président Batista. Très bien. Mado? Mado? S'il te plaît, tu as maillot na OK, Marie-Jeanne Bololé. Là, c'est comment dépendre de ce que tu as. Vraiment. Donc, côté bicarbonate du pain. amona mpe bazobengaka yo kuna sesike bentité déjà bazobengaka yo oh nani on a invité na faut comprendre hein ba couloir na biso to bunda na ka bon c'est ça parce que ça na benga e koko eza musicien mo na invité qui pa kolia ya beta qui pa Fabregas Serge Nion Rouge. OK. Et puis donc azani na problème akoma awa pour Fabregas peut donc il a benga quoi. Ah oui, tout le monde a vraiment ma caméra, on est avec Christian Mal et Glody qui mana donc featuring qui n'a pas le grand caméraman et un grand merci à mon collègue Balodi la Pulga. Stéphie la Pulga, moi ça me dit que la minute de alors Yaka grand merci encore Jennifer kwa balobika wana bana ya Reçu TV vraiment na bino tout bato bozolinga kwa na Reçu TV na Facebook ba mbote Reçu TV zaka toujours chaîne monene eza toujours chaîne ya Walter restez toujours branché avec invité na biso lelo Marie-Jeanne Bololé Ilobu donc toujours continuer car eux la première page toujours kende total asiko toujours zela ngonga to bien. OK, merci beaucoup. papa lobi sala ki Bololé ngwa mona ngo Père, biso toujours bête à bord. Adaza obeta bord papa. Ouais, OK, papa lobi to kolemba pa. En tout cas, mami na yoki ete banda tomo. Na yoki mami te papa na pesa tambote. Papa. Kasi so na yoki pe papa te banda tomo na tuna pe na yoka. Mama.
Ah, maman, bana ton na yo ki ote maman na nazo ko na musika maman de moi. Maman ngala okoka. Ola de ngala okoka. Na okoka. Maman na musika zo lo balo banga bi papa senga ke pasenga na jilo na sura ni maman na oyo kazo senga te. Te maman tozi ma posit. Ah bah ozo mo vencer. Donc il y a moi le monde dire. Ouais, monsieur le bien, azola bandiga. Anamika posa likondo, anamisa kaungana makaya mwanajita asili. Makapelo kweza makasi hapa. Mais quand vous expliquez biso recette no makaya bozo sala mo ndenge nini. Makayabu nanga nazo sala eza bato mingi daka makayabu il faut kalinga il faut sala boye. Oh makayabu nde eza na pe eza na bato mingi bele ya osala. OK. Makayabu na bato mingi bele ya osala. Pe alinga ba msusu avant besoin que accompagner jika kama na sanga ba tomate ba poivron céleri donc aussi on a déjà ça makayabu na biso et le quand on sala ngo bouillon kaka vraiment to tablo nyonso mbala moko. Donc on y a sur le temps na makayabu zo sala ngo ya sauce ou comment? Donc na kolo ba sauce mais pas sauce tellement ezaka nde moi nde tokalinga wana mais aussi ko totango le ingrédients nyonso hein to boit on directement ozuma mai moko tie et makayabu ya okali et makalo ko okalinga mais oza sko na buna nyonso ozo banga to ba pimbo na pimbo na nyonso. Merci beaucoup à makayabu. OK. Na moto ezotoka. Ota nyonso. Pe na mono yango kaka po moto moko aloba te ke onga na botama kaka bodon ezalaka omoni yango basalaka nde boye yo mpe oapprendre
kuna base mosusu mpe mikolo baya na biso mosusu mwa baya deyingo mama na madebo malgré ya na ngala ebinga so wana ni mongala me Marie-Jeanne nalanda recette mo osalaki eza bien bamama Betty Fabela mama Betty Fabela baya mikolo mais quand même mwana Marie-Jeanne biloko osala kaka bite mama bino kambolakisa biso mchunga moya kitoko kumeza ya solo oui oui nasi mwende ponda mbonde zaliti totango nini te tokotango mafuta sikoyo te yango etokana oka bongo moto esa mosala nango toya otia sikoyo mafuta mbila na se dans l'air tokitisa mungu totie mafuta mbila donc kana mafuta mbila ibima solo mubesu te en tout cas yango esengaka bokoko te yango esengaka bokoko pessoa na miss naibi ke Sonia Evoloko amwasa mondele comprendre alamba kitoko c'est supposé bato mosusu anamwasa mondele na simba mosala te mais Sonia Evoloko alambaka Sonia Evoloko komona yo ndima te kalamba mais ya lambaka eza lokola ba Chanel Malonda basimbaka moto ondeni yo artiste lo bate emolamba te one maoka balumvunu kaka yabi nango grande avec lui yabi lumvunu lendo mo ya nini recette openza esenga matungulu mpenza ifo ekota ka moto mosusu omona asali makayabo atie pe baaubergine atie pe matungulu pembeni me oyo kotia yango mpenza direct oyo makayabo ezala na mungu yango totala mungu eza te osala soki esila emunga makasi koyeba munga moke kotia me na tuka makayabo ezala likambo elo motango olamba yango kebakeba kaka Natacha ntingi bino bakongo bolingaka bino bata makela dozombo bolinga makayabu kaya bakalinga basala ngo siko oyo so lambela ngo papa iden kiambi donc takoska ndeza na pe okota ngo pe mbisa okawa kandeza protection mbisa monde sana na salite parce que natalika par rapport ya temps pour na ngai pe andela se makayabu bona zimisu na mbisa okawa c'est les sous comprendre donc ça ngo yango normal na loso na kwanga na Quando uso chakula oisinga hapo bokanga libela bokanga libela moni ezala ngolo kapasite
Et puis tandis na osala boya attention otali émission na katikati yo moko obandela lisusu bon émission toujours ezala kaka obandela ngo hein ko sauter te donc tala penza du début à la fin oui ba que non Marie na saison na ki boy poza mutu mususu aye boye msobino na kende kotala esprit babo moi ça gérer mutu que l'état zumbo la ketala ye mais au coup de esprit babo so tande Marie Jeanne abanda olamba yo bandota mo il faut siko ça la sorte que ça chaîne no et ça na réussite TV au continue na réussite na chaîne World obandi siko kotala siko nde Marie na salaki ozomona nda sala makayabu nda salaki limbondo libeba la fin wana ndo koyeba ça makamusu to après na ngope na ba internet kaka c'est pas baninga pas ba mie connaissance voilà. Penzi Singapour. Gilles. Oui, maman. Non, c'est que na ba batuno sur Réussite TV hein. Bana bandeko na Afrique du Sud. OK. Na Cape Town, na Yorkville. Biso toza na agence moko G3 service. G3 service. Il y a boss nanga Pitunjola ni motema na Des Bokwala. Donc G3 service c'est ça otindi mbongo par correspondant. Basombeli eloko yo otalika kona c'était dans na sac ne lo boy. Osombi na okaka ezo ngoti ya mutu Afrique awa na Congo. Osombi no kaka bango basombela mutu. Commande na yo par correspondant basombeli yo. Allez batindi partout otindika mbongo. Bango skolo bapesi. Donc bapesa go rojo abo. OK, merci. Donc on est déjà parce que nous sommes réussi total à Mara, les chaînes nous a vraiment suivi quoi. Donc on a déjà un message na yo tout ça légumes na biso céleri hein. Tout le monde a céleri la carte on peut yo kati céleri. Nga na kati te. Na sala oka lokwa légumes hein. Quoi légumes donc céleri les ont remplacé légumes. Et remplacer ce que légumes. Et là mbele keseni te. Moni céleri oyo au mona ngote. Tango ekobela omona nango te omona ekomi nango mike Marie Jeanne recette la vraiment suka na makambo vraiment. Balamba kaka. On sait jamais balia kaka. Na réussite. So lambi bien te balambela yo. Boya. Est-ce mbena kelia côté mususu. Kanga mini na loboko Marie Jeanne Bololé. Samedi. Ouais, balobi ke bazora malamu ya mabe babwa kaka. Mabe babwa kaka. Tozora malamu aba Marie Jeanne Bololé parce que la kisi recette mususu c'est parce que botalaka beaucoup ya fumbwa na ntombo ojilo basalela kibino lelo ne ya Marie Jeanne Bololé bon omoni moko suka peka Gilove mama elo mususu na esa ba fan na biso hein eza te ke ndenge tozolamba boka toyebi nyonso tina suka okomona pe na tali bino bien ba fan nanga okomona pe Marie Jeanne Bololé asala moins ya mongo le ya critiquer au lobby Marie Jeanne Bololé sala iboye fallait que ça la bosse ça fait bien mais ya ko sur le lobby le ba on a bien te dans ba commentaire le ba ala mi bien te so ça ko vraiment que ta lobby ba to ba linga lo ba mingi na munoko ba ba pe na okoma okoma pe ba koma moi tout bon au moins quand mutu soupe ani mutu no te mais tellement de l'andaki mission bien moi na pe à répondre yo ko to répondre te mais yemo quand tellement talaki à répondre na place na yo vraiment merci na bato basunga biso vraiment na YouTube OK moni mutu mo lebelo mabe ke botika ye alambaki bien botika sala ibo merci vraiment pour vos amis ma bon maman pour émission na mona beaucoup plus papa batala ngo mais a beaucoup plus ba maman donc merci beaucoup na bato batala kapé bazo continuer na biso bon mela vraiment
Koso ezalaki teke tolia na pondu. Oza pe bien. Basoli etika makayabo. Olia ndako na nzunga monene po tie chou, otie makayabo. Otie chou, otie likolo, otika bilonso nde na tie boye. Osepo mafuta esili. Na loso na nini. Olia mo kitoko. Namona on a famille Odi Mabeda, et la tonton Mohamed. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre au tiki. Mon a déjà que non, on est gâté. Oui, on a vraiment besoin des commentaires. Hein. Pour les commenter les commentaires, moi bien, on va bien savoir que Marie-Jeanne a l'ambaki bien ou à l'ambaki. Parce que nous devons avoir juge. C'est ça. Nous devons être au juge, on a beaucoup mis ça dans les gens. Eh, vous les autres bêtes à boire, nous allons tourner, je vais dire, vous les tika. Donc, vous les tika, etika, total rail, nous va commentaire, n'a pas Marie-Jeanne Bololé qui est ça la bien. Ça la bien casse. Biso linga nde commentaire wana esala biso pe bien. Bota continua. Osala télé Elubu. Ayo bana eko théâtre perdu bien waye la Kojako. Bafana Marie-Jeanne Bololé Elubu. Merci. Apparemment. Qui? Comme quoi? Mais dis-moi comme quoi? James. Mais dis-moi non? Oui, nayebi te na minute oyo tokomi na niveau nini Marie-Jeanne? On a cette kitty. On a kitty boy. Oui. Tiasco mafuta, ok. Bon. On a biso et belle. Comprends? Oui. Est-ce que Pondo Rosana sur la mobile soutien ou comment? Yango senga ka isala bo. Tu comprends? Oui, na comprends. Nasi bozo monango. Ok. La couleur. La couleur, tout le monde aura vert vraiment. Donc on a biso et belle. Tu as déjà mungwa, pour tout le monde peut se tirer mungwa, tu sais. Na taille déjà mungwa. Ok. Na taille déjà mungwa. Mungwa. Ça blo nyoso. Mungwa muke. Ndeza la kaka. C'est ça. Pondo bozo mona. Nasi yanga pondu bomona kutu. Ezana mwa mai. Limbondo. Ezala kutu ka boye. Mai tepo. Limbondo ka pya makasi. Ok. Ka to trouver derrière le temps. Pona bambula banini. Bambula, ok. Ya moni. Petit bodon. Oh mtakoli même na kwanga. Na nyonso oli à l'aise. Na fufu. Na loso. Ok. On est vraiment à l'aise. Présentation à mon copain à Sani. Et ça là. Et ça là va bien. Ok, tout le monde. Temps de makayabo na biso. Merci.
mai wana ekauka. Donc mai wana nyonso efe ekauka. Nyonso mpe ezotikala kaka huile. Tozikwango. Mai wana nyonso efe ekauka. Comprendre? Mai wana ekauki. C'est bon, là, tout est sucré, tout servi bon à biso. Ok. D'accord. On a si bon on a qui makaya bon biso de quand tout habite makaya ta on a mai. Pourtant je vois tout on a qui non, ça qui déjà na mai. C'est déjà mouwa. Si yango biloko nyonso ndenge kaka batanga na pondu. Bomoni tosali mbongo sotie mai ya moto na bicarbonate. C'est sikoyo pondu. Toki yango wana mafuta mbila totango na se. Ko libondo yamba mabongo. Onda mafuta ndeza tango otiote bilo nyonso mbala moko. Oui. Nyonso mbala moko zipiango. Netsingani alambela kati le mopinza nde olongota mosu mokuwa Thomson. Onga toujours eza pondu ya nini atiaka Thomson. Isa okauka fati Thomson na mazamba. Ok, est-ce que Thomson otiaka yango mpo epesa yango mwa sukali ou comment? Oui. Thomson moni biso akakobenya mazamba ezala maso mwa kitoko. Bonga na bapondu. Parce que Thomson esala mwa sucre moko. Thomson soki otiango na pondu ezala pondu ya mafuta ezala pondu oyo ya libondo. Donc soki Thomson ezala mwa sucre moko esala mpenza bien na pondu. Ok. Voilà. C'est pas dit que ndenge bamosusu balambaka bango pesa nini. Non, eza ndenge ya tribu par tribu, c'est ça. eza na bato mosusu neti na mboka bametre simo kabeya oyo bango babaluba balamba vraiment pondu ya pamba apres balela yango na eloko mosusu makayabu baliaka mosusu na Thomson ogrie mosusu na donc nyonso baolela mosusu viande sautée ou viande grillée donc voilà. Mais biso vraiment esenga ifo kotambisa mai bisa okauka mai ou nyama zamba tolamba mpe pondu na bisa mai. Oui. Tolamba pondu mpe na bisa mai epesaka nango be. Vraiment tomonaka vitesse ya makambo ndenge ezokende donc toyebi ke lelo vraiment tokolia tokomela tokosepela donc nde nalobaka ke kudi ya kosabalala donc kudi ya kosabalala na ndinga na betu bato ya bandundu bete dia bete noir bete sepela avec Marie-Jeanne Bololé donc na vraiment na betu wana ekisomongo po yo beti ya bino aka siko ekipe pola te tole tomele donc ekisomongo 1-0 omoni ke na gagné yo osekani nango na gagné 1-0 ekisomongo ongoso titi na lilanga batiti na ye balobi ongosoko bokila konde fa pekato donc ndenge ezali kwa Denise Mwila bobuzaka mpe tokoyi mijwela na mibenjwa ndonanga na ba mibenjwa donc bolefelo lo leso. Oui, un grand merci à mon ami Winner Star depuis France. Winner Star, c'est deux qui m'bakouan, donc c'est la même personne depuis Paris. Un grand merci à toi, mon ami. Tu sais que Oulandaranga, parce que nous aurons tant de partager une mission en maille. Donc c'est bon, vraiment c'est bon. Donc tout ça toujours awa, tout le monde c'est mon bouquet, tout à la ravité c'est mon nez au Kende. Il y a 3 personnes. Bilobete boya kala. Ese beli ya kala. Na olamba boya ka bolo bisangai. Oh. Yo yo Ya panga te, ali afute. Masoka. Faut sentir hein. Pas question de finalement. Bon c'est boya ko sani ni koto. Boya ko sa parizo. Makaya.
Non, maman makaba yamba côté. Limbondo c'est belle les akuna. Ah, limbondo kuna kuta maman. Comment ça là? Comment ça va sauce? Oui, tout le monde déjà invité la biso déjà babandi koya. Tout le monde a déjà papa Maswa Kazawa. Donc tout le monde a déjà invité la biso. Bonjour papa Maswa. Bonjour. Oui, ils ont chaîne sur Récit TV. Donc ngamoro déjà de Bosono J Love de éviter au monde déjà na iluboa lobano zanine. Iloba solo tina semena to. Marisha na benga mbangu. Ok, ça c'est quoi Olia? Ah bon? Ok, papa Maswa le za tour Marie-Jeanne lobi pe vos ala yo na kata Récit TV quoi. Éviter yo. Ah mano matembe la sauce. Bonjour sauce. Marie-Jeanne. Samba ngana ok. Yo sotindi mabako yo nga yo Maswa kudaka ya ne bakwanga. Déjà ilubu donc makambo vraiment avec Marie-Jeanne quoi. Ah bon garçon boni bon. C'est du bon. C'est du bon quoi maté. Nana kitoko. Nani? Omoni ya nani? Ya mukanya? Ah. Mukanya yani. Ok. Bonjour Star. Hein? Bonjour papa. C'est éviter que déjà beau garçon, le mot bon beau garçon. Aïe. Donc beau garçon. La pembe tina kati. À côté sangongi nanda côté. Jamais. Azoka nzala moko solo tina se. Ok, le bon solo. Mais on est pour lamba mystique. Donc beau garçon monjaye yo. Oye. Solo e bendi biso. Ok. Nzala mona zoyoka. Nalia. Ok, tu as dit que Yoloba Mingue est à to lire en haut, to lire te moi to commentaire. Exact. Déjà bon pena. C'est du bon moi le lobano to lobano ga ndenge zala quoi. Ouais, tu Olia, comme non ya bonabi. Malo ni ngeza awa. Ça mo ebetanga. C'était déjà Marie to Olia. Il y a déjà au deuxième finale les pana et alamba déjà bien. Elle est bateau pour la biso le beau c'est pas Ok, merci beaucoup Fomato, c'est la cas que nous na biso to lire. Si tout le monde a ma commande, nous avons branché na kata Récit TV. Na ilubu na biso ya lelo, toza toujours. Bonsoir. Nyao ya rouge yeyo. Ouais, nyao rouge, tu as vu que moi le lobana yo. Talara yo non, comment se présenter dans notre de l'obaté quoi. Ouais, Angola, Boata, Berbonoite, Nyama Rouge, animateur à Fabrica Saoutaga Angola, Madame Ndenga qui 9 mois. La Vanga n'a pas l'air d'une somme, je sais que Nanaïa, dans sa damijanga au niveau. C'est que le monde que toujours lié à toujours pina, toujours yemba. Il y a Laurence Sokoko, les grands pétroliers. En plus, avant, on a bateau de pêche. Bateau de pêche en bis dans Angola. Il fait dans Willindeke. Donc, toi, dans la Marie-Jeanne, rouge, on a besoin de sentir que ça vraiment. Il y a mon business place français de Candole. Vraiment, Lola, tu as mis funa pesa pe loka olamba. Loka olamba ça. Bacheri bozoluka mabala. Bobatelaka pe papa bazoki mandako. Pona ndako bazotonda te. Soko lingi fali maswa kwatinga mayo. Balola yesemu. Balola yesemu. Soko lingi fali maswa kwatinga mayo. Balola yesemu. Ok. Beau garçon. Bobalulaka bien. Balola yesemu. Marie-Jeanne. La Babylone Tolia. Mais pourquoi ça n'a été et comment n'a pourquoi? Balola yesemu. Ok, bon je la faut qu'il a dit. Ah, Zilove. Modinga kakolia mingi. Bapeso bilo. Balola yesemu. Allez le rezolia donc. Ah oui, vous avez l'ambiance, c'est bon mon on a Monique, ambiance j'ai bandi. Na kata Récit TV to la radio show. Donc show vraiment na kata Récit TV to pesa makambo poto zo makambo. Net na film kala mingi to zolia ambiance j'ai bandi. Poza la wana. Ta kimate Récit TV charge. Chérie, secret. En plus, on a besoin d'administrer la face. Beau garçon, on nous a nzala makasi kanda. Nataka nafanya tambure. Fanya tu le mbongo sio mbongo. Zala. Déjà
Bon appétit. Siribo eza Bon appétit. Ah, ça va ça dans le boko. Ok. Aïe secret. Et au montant où tu à partir de ces bena sur les bendi bisu makasi automatique. Na petit au lieu bilo oyalamba. Na chaque façon de lamba. Donc il faut na ya. Ok, merci beaucoup. Tokomi na ngongo na biso oyo bwebeli na ngongo to biso tolia. Donc mutu mutazo so déjà sani bozomona tolia vraiment to pesa makambu tolia ensemble. To mekano liboko ya Marie-Jeanne Bololé. Na lobaki ne bandel esa lambi bien. Biso ga do jiji bato jiji. Et boye biso so na lamba fundeni. Attends ndako za te. Nga lobai na olia fufu ya Marie-Jeanne. Lambi fufu ga. Christian. Tu as sani ga fufu. Obi va pour garçon oyo eza la place. Basana mo sili. Te basana eza. Ebima. Masoko. Na boisenga badi hein. On va 5 morceaux. Oh soye nalia limbondo kala o. Mais lute ninyo ya kwa. Mais lute kwa. Luta kwa Oh limbondo Turquie hein. Dobo. Masoko ni nango. Épice. Ou melite On se vient à ma bande de pisa aussi au lieu na poni. Yo mona nini? Ni babe na salade. Mais lute kwa nga. Mutu alipa lingaka kama sauce. Désinfecté ça. Luta. Nene s'il vous plaît, fourchette puis quand na fenêtre. Tata, fais ça mon désinfectant là. Comment ça? Lubrifiant. Nous avons toutes les preuves possibles. Nous avons toutes les preuves. Allô? Mais bibilete. Machine. Nalobaki problème eza te nga naza na nga pesa numéro na ngai to nalobi nazali pesa numéro non nga moko vraiment donc omonaka oui nde tolia biloko ya Marie-Jeanne Bololé donc nayebi te papa masoko yo santi onde yo namoni olia na lipa ya bangala aussi sana kolia yo il faut ekotaka te vraiment a motu nyonso aza na petit nayebi te mwa commentaire mpona biloko kilo motuva ngo ndeni repa ngo Bébé azwako. Te azwa ya azwa ba directement ko. ya musika Te banda no kolia o. yo mpe mongo Ouais. Dans la maman na ndenge maman na so dola maman. Qui a rappelé mali ming ming na limbono ko tsaka kwa. Ko fu si bati. vraiment a sentir makambo alimentaire makambo oyo mona ndeni Limbono maintenant très très bien. Maria. Des bâtiments sur la création. Ya na ka so pesa ya kwangu. On va plus se poser. Ah, pesa teni ba papa. Regardez bien. Maman na fiti nga ça. vraiment Parce que limbondo na moi les kaya. non bomonaka Récit TV asalaka toujours makambo ya bien tolambaka bien kitana se tolambaka bien toliaka bien totiaka mpena pake na biso na nzie mpo bato balia bato bamela donc makambo na chaîne ebele basala yango te mais biso na Récit TV tozosala yango donc toyebi te Marie-Jeanne mwa commentaire mpo na Récit TV na organisation lelo kiva ondene Vraiment beaucoup, un grand merci à Récit TV. Au moni, là au PCP, il y a moins bien. Bateau va coller bien. Je dis que ça va tout sous bas avant qui quoi ça va tout sous pour moi bazuma. Moi ça là va pécio ça là et toi bateau. Babi kuba dilangue kuba sa dilanga mama. Mutalia ka place. Babani, ça ça va ka. Donc na bi so pesa nga moi ça nanga. Na zwata moi 30 na tebe mais pour moi na que les nous ça nini ali à lobby. Mais moi 70 pe baninga ba yebo ba meli balé et balé pour moi bloc ba meli pour moi bien ça fait bien. Et à pas pesa moi ça yo ça les gars dépense à $10 ça la fait bien. Faut comprendre. Ah ils a réussi. Ça fait mission ici pour moi réussite bien. Au moins na sima micro hein.
bolia te na ebiso sole eh boni boko na omoninga moko omoni eh keso bakuna omoninga mo osediba olia te S'abonnez-vous. na osediba boga somoni yo S'abonnez-vous, hein. S'abonnez-vous massivement. ngabokona cameraman ba te pamba non et yo nga s'abonner nga moni le bundu te ya tapini mo De Tolia, 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 olia pamba ekoti biso ko mo ya moto toza bambi ko ye botie boy c'est ko na bisa cameraman ya ko na bisa zandeni ko na bisa zam sola mbiblo mwana nzunga tebo sala bon kwani na teri bino na kotela mama na oyo mpenga ima akomba moto ya lamba kalia kama ambu te ko na tebo J'allais dire ça, c'est franchement, on est très content. On a bien mangé. Hein. Tu vois, ça c'est le premier Mbondo. Oui. Nous autres, on peut il faut tchéler. À côté de l'autre, il faut tchéler. Il faut toto. C'est-à-dire, on prépare bien le pondou, mais ma foule de tortue, on a assez. C'est comme si tu étais là. Ah ouais, hein. Mais toi, tu n'étais pas là. Oui, hein. Ça, c'est. Nous sommes à l'origine. Et tout au Bertha. Mais toi, tu n'étais pas là, non? Bana Porto, bana Paris, bana Londres, bana Angleterre, bana Canada. Donc c'est bon, hein? C'est bon pour nous. Si tu viens de Moussala, quoi. C'est un génial rouge à suivre. Allez, moi, je n'ai pas on a bossé en été, on a raisonné le Trésor Mbambi. Trésor Mbambi na Dallas, gros bisous na yo. Lobby, Yemoko Benny Packer. Moi, je suis coiffé aux États-Unis. Benny Packer, so moni mutako itikaye. Yo zana jeune, la vie continue. Donc, muto moni ka oningisa mutino benda mo moke makasi. Talaka moninga ya Gilles Le Boucantier. Donc, Benny Packer moni muto mo boya na vie na yo mbilinga bwaka ye pour ne pas kobela ba AVC, ba kobela ba yo yebi kaka. Za penza kuchi tante na ya lobi. Balobi ye moko ya Félicien ye yo kona biso motema Nicole Bishisha. Balobi ojo ka fuba. Boma skonde ba kombango yelanga na mutu nde pe bino ozaka bo vandi bo résoudre marché na mutu, marché le kana na mama monogramme, le kana na western, le kana na transmani, o et ça va pe bien yo ebika kabisa ba ojo abala mpo bisi de moja na e aite yango na lobi di Congo na Irlande okenda amasoko tikana oboka bato na boni o yo ka intimidation olemba mo soki basala bona sali yo benga na sali nalie biloko olambi kitoko tiko lina lobani Kodachien na biso récite organiser makambo. bato basabone masibema nazana mwana mama nanga masoko na biso yebi oka gypsy dengo atengena na kisisa me mwana ye zate na mama nanga komone gypsy dengo atengene ana kishasa me mwana ye komone gypsy dengo atengene aboyi kozalo ko ba lelel fait ces choses Élysées le ko la ba JDT la reine Esther bongo Violette Dinganga balobi par Australia Jenny Bosange olia komela na bato na Jenny Bosange ndekwa Bofi Bosange Nanu Bosange Choco Bosange ozozonga na antiquité famille Bosange mobimba Jenny Bosange umela mutema Sidney Ilanga garapete mtalela kovona puis Jenny bilona nyoso o na zwa kite juna bana yozwa na zo kaka ya nanu ya vero api pemba Bofi Bosange bambote bene bato basabone yuko za na fido Bosange ozapena mota te maba bete baba tika ngweza kasala bibutos comme maba bete peut-être moi ce pas ça bato basabone massivement na chaîne na biso Récite TV. basika libanda nana okomo ba buto ezolakisa pesa kwanga ba bele bien Stéphanie mama na Peniel Stéphanie Kapeya ya Moluba
Encore ça c'est quoi yo na ilubu na yo sel biso ni poka la mine na lota yo hein. Le logo. Tata ko mona kati. Macaroni na madé. Ça mo yo ko sanga. Donc babi que macaroni na madesu. C'était babi. Oh ya Macaroni na madé. Ko ngi na ko ngana basi ko na pilote. Baki ça. Oui papa lianza tomonio awa. Tout na retard. Bande ko déjà ba lié que comme biso déjà na suka. Ah oli akaka on do biso le ka. Ko si sanga lo ko. Évitez vraiment retard pour faire ça. Les bruits. Les bruits fiers. Oui, fidèle internaute, nous avons arrivé à Papa Lianzaye, on a eu le biso à Marie-Jeanne Bololé, au Bongisaki, les autres années à Papa Lianzaye, déjà tout lié, tout s'épelé vraiment, nous autres, les gens, ça y marcasse. Non, non, laissez ça y marcasse pour moi, on a mis sur le bagage. Donc, monsieur Loli, c'est que monter ma paix, je sais pas. Il y a monté, monsieur, moi, on a monté, mais là, on a mis sur le monté, mais il y a monsieur, on a monté. Pourquoi on a mis sur le c'est que mon on a monté. On a dit Mondo la Outa. Imbondo la uta vele omeka wa imbonda pa uta vele ngoya o. Reçu TV tala kande to la raté. Azala pe kuna lo bango en pleine émission na zaina kande kuna Papa Lianzaye alu wa répondre ngate na téléphone. Ekisa kuma la le fera. Yango monde zana yo moko ngape moko. Na lukelo ya munene. Boka pour le mo et tira wana na wana ko kubule na munene. Otala bila Papa Lianzaye ka pour la biloko abi. Comment la benda donc makambo masopai babi soko te tata na ngali kinjai indie boka na ngai basoko na libinjai ya bibili aje ezali oh mongo te lo ramela te ezali non so eza ko azo de kam de tambela bière donc il a bien été mais le ramela on a des choses et soit nous wapi yango lodi en tout cas plaisir oui plaisir mon elongo na ki malwa ça est fort que non Marie-Jeanne Bololé ok merci ça va bien il y a vraiment na mon tsaka o ni yanda yo pe mla ka secret sikira ok on a plaisir il y a Récit TV babi to mona Marie-Jeanne Bololé ozali yanda lamba pinanya samba na ngaso tsela banyongo invité de ko banya madame Kusaka wala madame Kusaka ngaite na bombi ni na kana bombi apesa na moteur pesa na ko za libre na libre c'est mo de pa ya Nafi na États-Unis Nafi na pesa Nafi ba mbota ebele na États-Unis moi c'est na biso ko na mbota pesa mo de pa il fait boss petit faut faire boss sans oublier tozo manga Japi Monga Freddy Maemba Jubolalo sans Julia sans oublier la montée na Paris wana na tout le monde va belé et puis Toto de Bundes montée belé la pesi mbote pas ta pesi là pour les faire nous en avons jamais et puis sans oublier bando baliki belé aleki mo belé vraiment tout le monde pas mon na Caroline de Maïla aux États-Unis et puis ça relié yo za Caroline du Nord mettre Vandam mettre l'église il y a pas ça Caroline du Nord il y a Félicien yo tu vois pourquoi les Anzali a aussi sonné ba moto viens non mais si on monte ma Berdi de Maïla Marie-Jeanne Berdi de Maïla ça m'a marié moi c'est né wana Caroline du Nord les filles moi ni pas en direct na Caroline du Nord les filles déjà finganga ito fingana o finginga ito fingani o finganga ito fingana o finginga ito o lukanga ito lukana o lukinga ito lukana o lukanga ito lukana o lukinga ito o tonganga ito tongana o tonganga ito tongana o tonganga ito tongana o tonganga o finganga ito fingana o finginga ito fingani o finganga ito fingana o finginga ito o tunanga. Oui, merci beaucoup fidèle internaute. Je sais que vous étiez nombreux à Rolanda Biso no Katia Récit TV. Et na Ilubuna Biso Marie-Jeanne Bololé a salé la Kibiso. En tout cas, ça va vraiment chicoter. Un film vraiment Ilubu 10 sur 10. Vraiment Marie-Jeanne Bololé. Un grand merci à vous. Na Ilubu à Kitoko salé Biso vraiment. Nous sommes nombreux avec
papa lianza nous na ambiance vraiment kitoko makasi et sans oublier Niao Rouge animateur ya Fabrigas quoi et balobi Karami pété mon émission naie et avec Marie-Jeanne Bololo. Moi je vous promis que semaine prochaine tous en papa lianza pour na parce que na trop si na dit que ma maman c'est ici merci Nayo papa nanga njambe olikolo merci maman nanga masopa tanga likinja bana kono libinja na basoko merci mingi na pesi Nayo Gitoto de Bundes Rabi mwana suka na bosani au jamais sans rien bakula na pesi moto na ngo linganga na poto merci beaucoup na tiki bino wanya wa rouge il y a le Osokoko le grand pétrolier n'Angola venanga Wilindeke Diego batterie grand libulu Alain Visor Odilo Mapouya MP4 Mada Pedro mama Peradina France wana mama na Chris Pedro na pesi bino tumbote na ndenga Angola ya Alain Visor ayaki ya moninga te balobi Alain Visor oyaki ya moninga te parce que Union Rouge amaki oko ndenga likolo ntango ozoleka na Beni le visionnaire otiki Marie-Jeanne Bololé na mola quoi Bololo mono bosani Diego batterie grand libou ezaki Diego batterie donc na leli kaka donc ba fille ngeli ba fatu bo avida ba gros bisous na bino balobi nefi de Newade ba gros bisous na yo ba vina ba be na ngola mais talaka ba bi batambongo nde batanga bango po bi pesa bolo za bolo tana zongaki balobi venanga boso kito panda chala asalaki moi signature ezala misusu ezaka reconnaissance mais vie na ngai boso kito panda chala signature penza balobi kaka la komimbi vie nanga Laura boss nanga Laurent Sokoko le grand pétrolier kaka la komimbi la kisike eloko muta pesi motonda na et alite ya côté la muta mabete poza ya tasa $100 na ye apesi $10 ba merci parce que raisonner yo ezalo konde na vanda ka bopenza mundu ba beni paquet venanga mwana papa Simon Kimbangu balobi venanga papa Doris moko motema mama Natasha bambote na yo balobi José Bello wapi la mususu na sala émission bakombe bunga ka très fatigué ba mbalo ba mbuyenga dans la ndenga GT balobi masquin lumière balobi oza lumière ngali sakaka po esala kama ba très bien et puis moko boss nanga boss Kutunjolani na yebi ke de mwana no futinga te bona comprendre déjà confinement ponga pas boss nanga Kutunjolani za salaire nanga fin du mois l'équipe ndapuna pa boska na yala 38 place ma agence à jeter service ezali na kena zuma salaire nanga mais boss nanga na 2 mois na oza score futanga balobi MC tangala ni nango kaboli biso ya nanga matonge de fois te ba Sydney langa ba yebi ngo famille bon sangue mobimba ba yebi ngo et puis ba bifungola motema ba fungola yo za lokola ya dengo mama na madebo ayeba ke Marie-Jeanne Bololé azana maman Marie-Jeanne Bololé la taka moi super wax yé moi je pas Congo yé local lela fait ces choses ça la kakoli na di Congo na Irlande voyage yango meuble ndeni po ozolo bate babi lobaka kapo babi pisa ba ojwa ba babi tobongisa mea eza pona restauration ya mabala pona ba nouveau couple restauration ba famille parce que ça ba famille mususu et kabwana ngo mais na tobongisa mea eza na kombo moko e ba couple Cornelia eza sur la bi Cornelia papa Cornelia maman Cornelie papa Cornelia donc wana ba couple yango mona to mona kana chansingi bazana na to bongisa meya ya José Kaouz yo ndo l'équipe bango ministre Dienge Fondation Malasa bino tuna linga bino mais bobika le temps ici court. Un grand merci à mon boss papa Nzambe, un grand merci à notre Malapa mama de Stabile na confiance au pesa mwana na bino fils papa asali mo matiko nde tozo évoluer venant en tout cas merci beaucoup na bino papa na ngai donc bino ko pesa bino fait ça merci Nzamba battre apambola bino vraiment merci na bino tout bato bosambona na Récit TV pe na bino bato la biso en tout cas mo ba commentaire ya bien pour la Marie-Jeanne Bololé na baki kaka bozalaka toujours wana bona ko biso la Récit TV en tout cas grand merci à vous tous qui êtes là bino tout na lela bino ça bosse ta famille mais les tout en tout cas
ya boye ezala te mais tozaka na kati ya réussite biso bangala tozala boye bosabone massivement na Réussite TV ya Francis Dikando Business Class s'abonner vieux pour la biso qui s'abonner au dispatch yango na ba vola hydraulique dondo Samuel ba s'abonner na Réussite TV moi pas dessus et réalité. OK, un grand merci à mère Rachel Mouyika depuis Paris, pourquoi pas Comment la peine donc makambo masopa e Babi soko de tata na ngali kinja eh indie boka na ngai basoko na libinja e ya